Salut fidèles téléspectateurs partout au besoin chance Rolanda émission solo la bien trouvé tarama solo na groupe et artistes comédiens au hasard na plateau solo la bien journée à l'élo à tout cas tous week-end partout aux Londres, France, Belgique, Angleterre, Canada, États-Unis tous bête ma solo il y a art à tout bête ma solo art place tous bête ma solo tous en quatre fikine place sinin oyo. À l'époque, ils allaient à une fois internationale. Les comment on va morceau là, on mutoza par naé. À table surtout zoate tora ba congolais. Mususu to zongo na bané ozoya. Tobete masolo na président Bosco Bumba ya Aigle Royal. Azana groupe complet. Oyo a évolué, azo travaillé. Boulot ranengi zalaka tozanae na plateau journée à l'élo week-end tozan c'est un samedi tobeta ma solo nae parce que par rapport pesara ke loko ozo et logo toyebité ba nouvelle ni na memeli biso na plateau ya solo la bien et na chaîne na biso Congo Zebulami sur télévision na kati Allemagne oza gérer et pas numéro maman la reine la patronne omba rien à dire toyoka ba point de vue ya star oazo cartonné à ville province de Kinshasa ngana rolobate boyenga ndeko na ville province de Kinshasa tunaye Gilles Bosco Azanani ba betelo masolo ki ya kangi Kinshasa tout cas na chaîne na bango obazo le gato la promotion na ngote parce que les artistes promotion zambongo publicité ya mbongo chaîne abiso to dobelaka batute to dobelaka mutu to zanaye na compte ya chaîne abiso Congo Zebulami sur télévision artiste bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, PPRD na mungolo ensemble. PPRD Koufati. Oh, il y a bangon de Koufa, il y a biso na nzoto za PPRD. Ça va, PPRD c'est un parti politique moroboya, izalaki izape egozalaka kaka mais tobeta masolo, izaba terme ba kinois. PPRD c'est que PPL c'est que malam. Ah, vous comprendra, maman la reine, PPRD c'est que PPL, c'est que bien. Nde tobeta na masolo. Bonne santé à Aigle Royal. Ouais, Santa Group ezape na PPL. Donc nzambe kaka prometaki ndenga pesaki vision ndenga évoluer donc to kinde kaka malembe donc bientôt là mokili sepela donc système escalier au boyaki mata sincère ah na boyi na ngai na kene malembe na sincère na le kabilo msusu donc le kabani msusu escalier na mona déjà na komi na 2e 3e 4e 5e mais na sincère na le kabati pa porte msusu ouah na komi dalikolo fana kuta mtu mo na 4e niveau mais na moni était donc malembe kaka na nzambe longo quoi. Maman la reine Aigle Royal yeyo artiste comédien moni za groupe za munene mais ayeka na ba deux figurantes parce que comme ma bango petro yo yebi et zora pétant ba transport ba tambola ba transport na jupe un pied levé auti prière ko bimana na bloqué pour bisoto salaka musala ndenge lobi ke non Jacques pesaka logo zelo ko tobeta ma solo na grand caméraman biu oazana sima ya caméra héros de l'ombre ngana benga mingi 150 fois 100 oyo azobeta masolo artiste groupe royal ezo volé nini kilelo 2019 tout na 2018 2019 yango ozo volé nini soit bilan à 2018 est-ce que est positif par rapport ndenge ozalaki na 2017? Ouais, en 2018 to mekaki un peu ko kende malembe na ngolo nzambe. Mais 2019 nde suko ezande makambo donc babi penza 2019 za makambo bandi na mpepe na ngona ndenga osakana te na président sika na président sika na film sika poto donc de longue déjà na trop d'autorisation moi film mongo pe to zalaki na ngo scandale to no beta mo bisika to zalaki suko to yempe chaîne na sika histoire sika coup sur coup donc tozo bete loko oyo mukilezo ningana donc pièce voilà soka esili premier épisode batu bagagni deuxième bagagni troisième baozela bazwa nini donc to beta to laksa batuke na monde art to yela ba sentiment mais to ya na vision pour te éduquer parce que to c'est éducateur to yande na ba leçon coup sur coup ils a filmé moko oyo ezo ya penza ezo teya et laksa batu comment ko vivre comment ko zala nani azanani nani avanda na nani asola na nani donc biloko wana nyonso surtout ils en a quatre pour to se comprendre nani oko comprendre za nani pa na yo. Donc coup sur coup, il y a une éducation, il y a une leçon, il y a une bébé en 2019, donc changement total. Coup sur coup, on pensait qu'il y a un coup sur coup parce qu'il y a une campagne électorale et pas un candidat moroboy. À tirer le coup sur coup, ce que yo yibiga le logo no côté on a théâtre non. T'es nga bosko la ta vision.
n'a pas ça ba titre où il barnakat. Donc mon boss est qui beaucoup sonné pour vaincre mon producteur ou à sala boskoye banana poto mobimba. Donc ayebi ba histoire tout au travail na ba scandale, ba mention, ba les 7 péchés capitaux, ba nini on a nyon surtout on a na banda opé sango selon inspiration ou bando te panzambe. Donc yango na nzamba tala le bité élection ningi salami boy. Makamo ningi salami boy. Chaîne na sigande ningi boy. Président sigande na koti boy même histoire oyo. Titre nango coup sur coup opesa makambo likola makambo nde yo moko loba. Donc tu opesa makambo likola makambo ba senti ba comprendre que toza batukaka. Donc pour maelo ici là il faut tokotaka sa mabele lo kola toza envie. Donc il faut opesa to landaka sentiment te que na que ça eloko mo ba se kaka à 100% sans ba bénéficier na leçon mo parce que biso toza éducateur. Tu as bien bango beauté, ni bango bazai beaucoup de théâtre tout ça là on a salle. Tant que quotidien on a média, faut te luka que tout ça gag bat basek mais gag bat faut comprendre ni balobi na kat. Mais à la carte kag to seka. Donc il y a une solution avec les royaux les groupe moko éducatif, groupe moko ils a vraiment na histoire moko ça éducatif. Donc c'est ça. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous tous vos chance sur Rolanda Bisso na kat Allemagne, vous pouvez sa chance na Arma. Armand et Moutabi, non, jeune journaliste, il faut retourner à Mingi, Pembeni Awa, et que ça la bien, il y a un Armand Pifo. Donc, ils ont Pifo. C'est un Congolais, mais je volé pour les bandes d'Ambo, quoi. Et vous avez notamment casse pas beaucoup manetti solo là bien, et vous avez notamment pas beaucoup manetti Biou Maboko. Artiste, Kilelo 2019, au Bombeli Bato, surprise, néné par rapport à 2018. Dans la surprise des belé vraiment surtout dans le Liban là to me ka un peu ko bunda ko solo là na mon boss et mon producteur et do Kaungu na saluer place za kuna na mboka na ye la Suisse donc to betani ma solo belé le 23 déjà le 22 le 23 aux biso na kin awa bana poto au balela qui trop Bosco bilo Bosco pardon il y a un théâtre du producteur mais ba musicien. Oh, azana orchestre mobimba. Azoko zo producteur tende. Nazana renelo kwa nzambe. Naramwa na pasteur. Nazana na étoile. Donc nga Bosco tant on a bandé qui na intégré monde ya nzonzimba moko na producteur. Donc nga tant ba yo bakisanga mutu mutatali nga ka singa ko sa eloko boye na meki ko kenene loko ngo papa tale yo fona ndo travailler na yo. Parce que santaki. Puis tous les films Bosco sala ba na poto ba yebi yango par-ci par là partout dans le monde. Ba yebi ke biloko tout e komama na Bosco ba ndoko lukango ya mbango. Eti Bosco ni film ya Bosco bimité eti Bosco boke loroté même nana takaza ba yeba bloko wana nyoso tout nana Bosco koti film été parce que ba yebi Bosco amemaka comédie à 100% té moi comédie to boy té mutu force ka mais faut zala éduquer azonga penza na leçon mo boye azala contrôler na vinaye donc c'est ça yangwana mon producteur atali qui a été déranger trop Bosco to boka suba film été Bosco ça nini té aki ko luka ko contacter ngai papa na biso idoka ungu na Suisse kuna na saluer donc ayi ko benga nga Bosco naza na posa vraiment to travailler naza na posa vraiment to solo là nazo ya king to kuta na fara poto ba comment ya ko chat tout sur table to ba comment ya ko évoluer donc c'est ça bana poto ba ye ba ke mon pepa aigle royal ezanango ezala kaka to lingi ka texte to sala ka musala mo ke na bwa kalbana po nga Bosco na côté la monde art pour na moi cité na côté la monde art pour na koluka ilamba te na côté la monde art pour na kozala mandiante na kota parce que eza ne bit moko kotanga monde art pour na komema leçon c'est na banda ko environ ba série et ba série na biso bali pati ba papa na biso ba kwedi ba série na biso mindondo ba mama linga ta bando sa banini wana ngala na banda ko environ makasi bamba te ya biso tout la mona tutu cartonnant mona tutu zaka leçon to mona ba histoire ebele zaka leçon et cartonnant et pourquoi pas pe biso oyo to ya pe to pesa ba biloko lokola ba titsenga sana moli moné pe malaki mi ndenge pe mara toujours na ngula nzambe donc ba pesa leçon biso sko to zaka basique ya sexualité comédie so mutaza posa ta la comédie eza na salle générique nde ba bisisa beta eza na générique eza pe na nini na ba rumba. Pourquoi biso to kenda ka na générique pour mutu azala satisfait faut kaka c'est kaka à 100% mais mutu fa ko vanda pe boye pour nga ba film na ngebele été ya na sala mon ange ser na nga moko Zizel Monganga na Canada abengaka mobali na ye papa ado abengaka ye ange na ye
et tant que la film wana abenganga Bosco okutana kana mutu boya betela histoire nanga na yeba ser wana te til l'autre comme famille so na zui problème azanga kosunganga te parce que na teya ye na kata film wana na sala émotion batu babenganga na balman wana ba Sandra banani banana babenga ngai ke olobeli biso lokola mutu moko yeba histoire na biso. Donc eloko wana nga moko na zonga mutu na ba peneke te na za na don on zamba tsakati nanga les histoire belle histoire pour batu basani bazala éduquer batu bazwa leçon. Donc c'est ça yango wana penze loko penza o ba fan na ngai na 2019 bazela mu pepa sika ezoya ba film mystique ezoya na canal ya boss na biso edoka wungu bako sepela na makasi ya osakana te na site oyo bamesana kotala biloko edoka wungu bakotala ngo pe ba CD ya bimisaka ba CD bako somba ngo penza na ngola nzambe nyonso to ekozala bien. Donc bolemba te boye bake Bosco aza edoka wungu ngape na dédié baba weekend place ozali ceux qui komi pe na Congo Kinshasa ceux qui oleki na Congo zebula sur télévision te et là que je l'ai dit Congo Kinshasa exact parce que émission ya moko solo la bien yonde solution comme na bino ba parisien tout kala to bana banga bino ba parisien mais le bino ba parisien beaucoup mo banga na bino ba kinois oui okuti kinois atonga na 10 niveau ya flat vandi on di matin kinois mutatongi mais yo salis 15 ans na poto et un petit peu tonga rien distraction tala kilelo tous les jeunes avant la gêne alinga azata mabele na ye ne lo na ye mo na bakina tonga ibongo bino bato sali 20 ans 25 ans na poto mote ezo bino temps ezo bino temps artiste ka posa mwana pasteur yango ozolingo te ya biso ke yo sala ba pièce ya bien ya éducatif ka posa fils à pasteur yango nande ozolinga o formater batu o kotsa batu bible na mutu ozolo batu bandimaka amen 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 c'est le souci non. Non, est-ce que vous avez vu le deuxième pasteur dans ce monde? Biso artiste et comédien. Et ça n'a pas comme ça païen, il y a pas païen. Balinga otala nini musique chrétienne. Ba chrétien pe balinga otala pe musique profonde. Mais si ko biso artiste et comédien. Tous en frontière pasteur total maka nanda comme marabout total maka nanda kuya mutu tout sa génération total maka mais ce que ça occasion bien ce que ko ça nini ko pesa message ko ça que mutu pena comprendre na que te nzela mulili za on a solution te fona lukanzela nzambe pona zwa vie et ça na mutu mususu na kata na ku nebo so Monica ka ozapeka ba Monica ka ni na pasteur alors qu'il ko mba tout bien mbeli. Mais soit mon théâtre, au locatel, théâtre, moi qui toque, pas mon acab, solution, mon pesi na katani, place à tel na sala kerrer, ni na musique en Zambie. Tout ça, on va pasteur, nan, na se na tango, et c'est parce que faut zoua solution, ya makamwana nyonso, tout globalisé, makam, tout ça, tout bimisa, pour moutou, tout à se retrouver na part na ye. Et ça, qu'on le batte pour nous amener na pasteur. Moi, na pasteur, il papa ne mutazana il kabo ya Nzambe. Mais ngaite. Ngana za mwana na bota mi pana ye soki nzamba ko benda kanga un jour le koloza ki mwana bimaki na makila na nini na makila ya muto ngana pona yo pezwa kaka lotomo wana sa nini OK nango là na boya te parce que biso nyonso to ya na mokili na mission nzambe na ko boya ngote na ko boya etinda ya papa na ko boya etinda ya mama me ya nzambe na ko boya te soko me ko boya ka batalo ta mona sela na lolendo zela ko me ka chaka mtuna se na zwa kaka ya ngai moko bon yo sko tikala o telema siko ke no sama ka mozala papier mekei la muka siko o monte ke ngamo na misala arma o monte makamba bekwela rayo mama bekwela rayo parce que arma pifo avec mama bekwela rayo bon donc ya ko le beza trop to betara masolona artiste Bosco Bumba, président Aigle Royal, a évolué carrière na comédie, c'est la comédie. Donc c'est un artiste comédien. Donc dans un ajor barol nyoso asekisaka ayokisaka batuna pasi na mawa makamoko bo biyomoko oyoki soit zaki pasteur. Bon le quoi pe ba pasteur, ba komosa ba église, eza ba magablo, nga na benga ngo ezo engagé nga. Pour le so papa zate deuxième pasteur ou aza ceux qui église eza neti papa aza par exemple tobo tribalisme aza Herm Sumuluba
Allez, adjoint naé a soit Moussoaïli, ce qui a koufi jamais Moussoaïli a travaillé moi naé biologique ou bien moi si naé ne mutu a remplacer papa. Pour les gens bongo rien à dire, on a koutu na poto boyebi qui la bongo. Tout le monde a ban na batika poto papa koufi na te maye aux églises. Donc ils en aura makambu, ba circonstance ya vie, ils a li gablo na bango. Artiste to betel solo ya Aigle Royal. Épisode 2 cartonné na minute na kin. Vous pensez qui non mon aura air moko yipokomi ko violer mon abatu pour na joie qui ta ya Hollanda yo supena mon abatu au droguer au juillet pena pour violer mais air moko yo ki na mawa bani na ebité idée wana ezani ya ngone makambu ya wana lobarake tant batu basoka tant na lukana zotana benda beauté na chapur sona kena na nini boy na lobi biloba loba batu balinga nga basepela na nga bosko na zota wana te nga bosko na sona vandi na ndako na zo sota na ko pesa batu loko nini ya mona sko toutes les pièces na nga bosko jouer ka ba rôle différent na responsable nazali au bana poto bayebi na comédie nazali donc film au bosko jouer vrai scroll na ndenge mongo ya osakana te donc ba extrait na ngoso ko chango pe bana poto ba mona bestre ba mona pena qui était coup sur coup eza somo ya osakana te eza na ndeko moko kaka asala rapé bisala sala na ye atindela nga maloba asala makambo nga asala te nga na danse nga na kanga kini oyo ya telema na ngate na tinda ga na zong sera réponse to tika biloba loba to sande musala o za sko devoir nga na opesa ndi intero ozo pesa scandale na joie ki ndé mususu na jouer responsable na joie ki mobile na ye bon mobile anita responsable pina na palais cadre na société wana na scandale o mona na poser muto jouer o palais danger elengisa ki déjà et comme ko luka pexo ko tsama nini wasko coup sur coup et escroc bosko jouer escroc tala escroc violeur escroc violeur na bisayo na koma na bandal na ofanda na bandal na fouter l'appartement bonko wana boro kaka kolo appartement hein Eric Bamba la Suisse ayi singa bosko na loko o sala na peso 2 mois au foot te na kata appartement o ngana tali na sengi mutu mongo te na sengi loko te mo avandika na chambre na otala babi mama mo ya bete na porte wana ba bonisi bete na porte mutaganya bi ozala anda aventurier boy ozala escroc boy yo faut beta 2 mois na kati au foot te ngabi ngai tala makambo donc o pese loko o sale loko po ozwa o pese loko po zo loko so bosko PCG na deuxième épisode apamba so na mona sko pepe ko yela parce que déjà talaka na bandal voilà déjà pièce l'équipe deuxième épisode tous les conteneurs ba commandant na nyonso tout ba ko molwa relation na bosko lobi na vanda toute la journée na nini na vanda nani na abenga onini na bandala na kana te na comme on nini chez maman colonel vanda trop chez maman colonel te na Chibango na Chibango wana siko côté nini ya na bloc na vanda na bloc siko na ba konzi to vanda na ba konzi ka zo chance ba konzi ba bengi ngai ya kato mona yo tondi mapina zo za mona bandal bana ya pe wana to vanda la ba konzi colonel bani nyonso botalanga babi obi vraiment c'est escroc yo obi to ko kango pina to tchauna kasho ngabi wana za théâtre ça la nini te na liana mais la première fois soldat bimisa mbongo akabelanga alesanga taba amelisanga na mon ngabi félicitations